C'est toi vraiment musique à Lyon, Kukutana na icône sous. Bonsoir à tous, je m'appelle Patrick Douda, Mokadafi lyonnais. Voilà, on rend hommage à la famille Ndaye, notre ancien joueur, qui a quitté Bissau, avec tout le respect. Passimi la motema. Toza andako ya coach na biso Richard Makwata qui aura rendre hommage à joueur na biso, ancien joueur a marqué l'histoire de notre sélection congolaise. Voilà. Passimi na motema na rapport annoncer à nouvelle tout partager ceci na mawa. Donc ça va mes condoléances à la famille, via qui Vinda et donc voilà. Fédération oublie, à Boussani Vira, via qui vite malade moi Mika pas pamba, ok non VP fédération reconnaissant mais tellement de mboka moko boyema trop donc voilà. Tant que biso tout bata masano, ba régler ça que bon, mes condoléances quoi. Toi mi ngolo ba souti bon, yanzila biso tout mais mboka na matu. Icône ya mboka na biso na masolo ya Bale. Il s'agit bon ya Richard Makwata. Richard Makwata obino surtout boyebo ka na banzembo de wala sanke ba saki ba dédicace. Mais joueur Makwata aza joueur ya mboka na biso oyo abetaki na Imana après azaki sous sélectionné l'équipe nationale oyo ya Léopard. Donc le tobeta masolo ya Richard Makwata te tobeta les solo ya Ndaye kombo na eno complet na eza Pierre Ndaye Mulamba Mutumbula. Surnom na bando bengaye Volvo. Ndaye abotami le 4 novembre 1948 na Luluabourg na Kassai occidental, akufaki le 26 janvier 2019 na Afrique du Sud. Carrière ya Ndaye abandi carrière ya Bale na équipe première équipe Ndaye abetaki Bale eza Renaissance du Kassai kuna na Kassai occidental. Après deuxième équipe na Aérobeta na As Bantou, troisième équipe na ezaki ASV Club, Vita, Otoka Kombo ya Vita, là Vita Imana, Otara Kombo ezala tout le temps collé. Après Ayaki Kozala sélectionné na équipe nationale. Ayaki Obeta na équipe nationale oyo bongo achaki 9B oyo etikala comme histoire. Oyo commissaire ambassadeur oyo vraiment tout ce qui a la référence ya joueur ya Congo azotia Ndaye en première position parce que jusqu'à présent joueur mon côté a égala ou a dépassé babi oyo Ndaye atia na ba championnat quelque soit na ba ligue des champions mutatia babi lokola Ndaye azate sukopo na liwa ya Ndaye pona carrière ya Ndaye to kosulula yango na collègue na ye ya Bale oyo ezabongo Richard Makwata. Bonsoir Richard Makwata. Bonsoir. C'est peu de mingi quand même la présence Nabino. Oui. Nous sommes Paris, nous pays Nangaï, donc merci quand même mingi quoi. Et puis pour de faire la biso, tu vois qu'on fait la biso quand la milité. Donc PC biso nous sommes Mawayami quoi. Parce que nous sommes aussi pour le bac Tisikoyo, mutu aleke quand même n'a pas notre oyo atiaki ezalité. Ils ala biso moko pe to beti ba même poste que yé, mais to koki yango te, to zui ba meilleur joueur ozo ba ito, ba nani wana nyoso ba meki mais ils n'ont pas pu quoi. Donc yango wana to za ma penza mingi na décennie. Ah OK. Bon pour vraiment okota na mozindo déjà, mozindo ya biso na biso ya bitel solo to ina ndako na yo. Yo po bato ba la confusion ba kanisa Richard Makwata ne ba bora wana banzembo ba kanisa yo ozaka promotion moko Ndaye ou bien obeta na équipe moko mais qu'elle peut vous faire comprendre ba supporter à Bale ya Congo pour me capter aussi la différence wana obeta na Ndaye équipe moko ou bien ozaki ne promotion moko ou bien yo na Ndaye boza ne cardi. Non normalement écart ils a quand même il y a bon biso to la 4e génération. Pour la génération où il y a 68, où il y a Coupe d'Afrique des Nations,
Donc on est à qui époque il y a bavier Boana bavier Kalala. Après il y a commencé la génération où il y a 1974 où aussi quoi ils allaient qui a Bandaye Bakidomo Bamwana Nyoso. Après génération aussi il y a qui a troisième ils allaient qui ba Santos Mutubile la groupe Néola Nyoso. Après si quoi ce qu'on a quatrième génération. Mais la quatrième génération, Santos P, avec le rejoint de Bissou parce que ça a un peu écart à âge na Bissou wana. Et puis Tobanda qui wana na génération de Bissou na quatrième génération. Ah ok. Sur Santos Mutubile kawana ou tout ça? Oui, le même Santos Mutubile. Donc voilà, tout sur le capot wana yika Santos Mutubile. Ah ok. Sur quoi on a hormis à Santos, bah joueur ni oyo. Aux alaki na bango na génération na bino. En plus c'est là qui na neni. C'était vers les années 80. Et pas une équipe nationale de Bissowana. Donc j'avais des joueurs comme Jerry Tweba. Et puis. Il faut que ça en ait un poste parce que Jerry Tweba, donc on a la Vita. Donc Azalaki milieu du terrain. Après Tozalaki na Ndingambote, na Imana, Azalaki numéro 10. Et puis Tozalaki na Ben Bassaoula, il y a Azalaki numéro milieu du terrain aussi. Et puis Tozalaki sur na Boana, il y a pas Azalaki numéro 5. Et puis Tozalaki na Elengesa, il y a Azalaki gardien na Bilima. Et puis Boulaïma, gardien, il y a Imana. Bouanga na Tanguié et puis Kingambo boye na momana zalaki kobeta na Serein et puis abana ko région de Bisso na équipe nationale et puis Eugène Kabong aussi yabana obeta na Belgique donc lui aussi venait à part ça au bazar professionnel voilà quoi. Bon, bah, monsieur, vous avez belé, il faut que le passe. Yes. Voilà. Ok, sur la promotion, on a presque bien, surtout vos alitos. Oui, voilà, la promotion, on a biso, mingi quand même, batika biso. Je prends l'exemple de Abana Robert Anavit, comment est-ce que, Eugène, comment on est qui mingaï, c'est pas grave. Parce que nous sommes au Portugal, nous sommes au Porto, nous sommes au Congo, voilà, Aimé de Congolo. Donc voilà, c'est lui qui est décédé, quoi. Ça fait déjà des années, quoi. Ok. Ah, ok. Ce qu'on a un peu, pourquoi carrière Anda est vraiment Ezaki Moukou, c'est parce que tout autour de l'histoire, à la recherche, tout le monde a après victoire il y a 1974. Nda est vraiment à sous colocarité. Nandenge a profité sur les zones. Non, mais Karen est quand même qui beaucoup c'était parce qu'il y a Bandaki déjà en 1962 et puis il y a aussi ça en 1981 par rapport au Nengotani l'équipe à Beta Kiwana il y a aussi sa carrière na Vita quoi. Na moment où le baki potant ayaki na Vita na 73, c'est là où Azalaki sélectionné une équipe nationale. Donc c'est là vraiment qu'il peut appeler ça qui pensa honneur quoi. L'équipe nationale a biso Yazaïr quoi. Enfin il y a Congo pour dire là maintenant. Voilà, avec tout ce qu'il a fait vraiment, ils ont symbole moko éthique à la Tidibela quoi. Donc on est quand même petit Sikoyo. Donc Azaka le même meilleur buteur Oyo, to éviter tisser les alatiques. Donc, à Koufina honneur, à Koufina honneur, vraiment. Donc, à Koufina honneur, donc, Tozane Mawa, Yaliwa, mais Tozane Sengo par rapport à 9 bi Oyo Yatsakiwana. Tomoni Ndaye Aza monument à Koufina honneur, mais Abeli Tomoulaï négligé traitement exaté jusqu'à ce que joueur Azo Talambo comme sous pour apporter les aides Samuel et tout. Nabino ancien oyo bo viva événement wana parce que balobi babi anda et pension mobuto ma miso. Donc au moins babi ne komona ba numéro na wana et pension mobuto ma miso mais ndaye négligé muto ya ozo soin maladie ya ndaye azate. Tina ndinga poti mabele mais honneur na ye ezakaka.
Avant na bakisa, sur le total déjà en 1974, quand on jouait déjà Coupe d'Afrique en Égypte, donc ils allaient qui honneur moko ya makasi pour Namboka Nabiso. Donc tant au bazoma en Afrique, donc le président Nemo le Biwana Ayamba qui on a honneur vraiment qui bah léopard bah mérita qui vraiment. Donc bon par rapport au moto et histoire on a dit qu'est-ce que le pays, le gouvernement a fait pour eux. Mais c'est quoi par rapport à un moment où on a pu négocier zonga qui carré na bango et ça là qui est un peu négligé dans le sens où on a quoi. Bon on a le petit moment où peut azala qui maladie a fait abeli quand même moi mingi et ça là qui à partir à Kinshasa et puis ti a quelque chose en Afrique du Sud ou ana bon ndenge peut total et cause à la pas quand même parce que le temps que le que moto aza icône ya mboka du moment et pas en problème il faut quand même gouvernement quand même à Luka atala kosuma même atamuke et c'est là que ça quand même très important et ça va être biso ba joueur ba l'équipe ba nini ba we ko tinda ah to ko côté pour na nini boitia 1 euro tia boitia boy mais et ça gouvernement vraiment na honneur oyo mutu penda sali ezala ki mboka na so ngeva batala batala penda boy ndenge to lobi quoi pour mutu tanga na sama belé mais comme on ba que nous voyez kuna na Sud-Afrique akoya ba costume ko bima et ko le kalango so bien tout ça là comme ça quoi mais du moment oyo mutu azala ki na souffrance wana donc aide ezala kité zomona si ko tanga maki faut comme mutu ya mboka na bisote aluka akende atala qu'est-ce qu'il peut faire pour nous sauver grand frère na biso quoi donc ça que moi je voulais dire. Ah ok. Suko banda bino bolongwa na sélection léopard. Kolongwa te ke boza disqualifié mais banda botika génération wana ba génération la dit léopard na minute eza na niveau ni. Bon na niveau quand tu parles na côté classement mondial bon je crois quand même que ça va. Ndenge allé un peu de difficultés allé quand même quoi parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs il y a toujours des critiques qui parlent bon, là on sait Toza 49e sur je crois 211 donc moi je crois quand même que niveau Toza quand même ça va déjà quoi Toza déjà le donc 49 et puis 50 donc déjà ils ont bien mais vous avez quand même que Luka vous avez quand même un peu plus quoi c'est ça qui est aussi quand même très important pourquoi même à 20e à 15e à nini. Donc ce qui est ministère sport bah vraiment balanda penza équipe nationale vraiment na monique niveau na biso petro que quand même un classement l'écolo quoi c'est qui est très important. Richard mon pote vient dans ngazi kondomité tu paraît TV autour de la 3 questions. Atninga 3 questions makasi abi Richard mon pote a sepelisa abi yo yebana ba yebi yo ke obeta balé donc kombo ezali abi ata iolo so avec na mbongo website iolo akoma kombo na victoire abakisa kombo na victoire po iyo oza star oyo beto na boko na stade siko okoma entraîneur mukolo nini bon ndenge tolobi quoi toye pe na poto ape tozoluka pe kozope mayele pe pas mayele quoi donc il faut kosala nango formation parce que formation oyo tozo ça là ils ont quand même ndenge to otala quoi ndenge na une fois peut-être na Afrique kuna on a plus des entraîneurs oyo bazo zo banka bazo taka n'importe où ou bien au monter bine ba les États-Unis n'était pas kamati batie na poste wana or que za l'entraîneur ils ont net aux na famille mobimba aux a ko diriger donc pour nous diriger une famille ils ont net papa oyo azana bana na ye ceux qui bana na bazana éducation bien té c'est comme un entraîneur, ceux qui ont joueur naïe, ceux qui ont cours permettre donc aux hommes et joueur naïe, quand même plus la respect quoi. Et les respect pour dire que nous sommes 49e, ça peut aussi monter tout ne peut l'écolo. Or Babylone qu'on peut dans la fédération africaine, il faut ba Luka, joueur oyo babeta niveau comme professionnel parce qu'à niveau professionnel a déjà niveau ya bani en plus tant ça na sous cours à sous ba diplôme le sous donc a commis na deux connaissances déjà wana na oyo ye azanango na oyo azui na ba cours oyo asali na oyo pe azui na ba entraîneur oyo nyonso
à l'écart de l'équipe, c'est ce que moi j'ai voulu un peu ajouter pour Nawana quoi. Alors depuis Bozoa coupe du monde et coupe d'Afrique il y a mon sécati lelo. Abi prochaine victoire trouve un camp. Prochaine victoire dans le lobby, tout ça dépend maintenant. Il y a une équipe nationale ils ont tambola. Parce que les choses dans la musique, quand les joueurs critiquent un peu les caractères. Donc, on te quand même que quand on peut parler, que le gouvernement, il y a côté ministère du sport, donc le mouvement sérieux. Donc, quand on va dire que sérieux, au monde, c'est que le football est biso et que le mentalisme sur les colos. Donc, et l'autre biso, c'est un peu des awana. Ok. Avant dernière question, ce que vie Nyongoni Azalaki comité à vita. So yebi ka abi réponse pour répondre na oui ou non. Abi Nyongoni Azalaki comité à vita. Ah ça fait Nyongoni ça je peux même pas. Zikodo, yo mama uluke la bishaba fata. Oni. Alobi siko question suka ora tuna kiatindaki alobi idole na ona bale idole joueur au ACP sayo erazaka na terrain donc mona ke un jour au betata na ye ou bien donc idole vraiment joueur yo rival na vie oh bon on a rival na vie je parle de Van Basten aza hollandais quand il jouait à Milan là-bas bon à moment là pendant na obeta pe na Suisse kuna donc obetene ba niveau moko donc jeune aye quoi ils allaient presque jeune aye quoi donc c'est na hotel état mazo beta nazo mona gara il passe à tout ça là comme ça après Rabat Madjer aussi Yesu to betene pe na Portugal on a obeta na Porto donc voilà quoi donc c'est un peu Gilles Bocando aussi et Akoufa Pay c'est un Sénégalais donc lui c'était un attaquant quoi donc voilà quoi c'est un peu l'attaquant côté de Bisso Santos Bazali donc vraiment quand il était là-bas au milieu du terrain dans les attaquants je sais quand même que ceux qui ont Zali Wana en tout cas il faut na bipende fait quoi quoi pour les apprendre ça que j'avais éliminé même 3-4 bon t'as les capitaines ça centre maman on a tika maman on a kati wana donc voilà quoi ah ouais non c'est aussi ma pour les vous avez monté Tozana Jospin Gonda babi Maréchal à coach Jospin Gonda bonsoir. Oui bonsoir. Bonne santé. Oui ça va. Non, parce que oui, ça va. Ça va. Terengna tout nous question par rapport à Ndaye, par rapport à Ndaye, yoza coach, Ndaye yaza attaquant, Ndaye ndenga beli, ndenga Kofi, ilo nyo ko loba pour la mbwana. Bon, ngane lo na boba que ça. Vers Richard ça l'obligation sur presque tout. Pour na ngai pendant des décennies na bango quoi bango ba beti bango ba père et qui tina ba vers Richard bisoto na sima ya ba vers Miller donc bisoto ba tu pendant na se penza ya bango muto e makambu ya papa Ndaye bien eza vers Richard makwa très bien pour na rolo ba devant la télé on a évité et le combat na regret par rapport à loi na gouvernement na biso à chaque fois ba négligeara biso ba joueur anekisa biso ba joueur dans le sens que ba ve oya kala ba betaka bale ba la ka pena na chiki pena trote so ba la ka na chiki ebele ndete koma lelo awa na poto awa vers Richard de ba le ka école na ndenga osala musala to osala awa mona nyonso tout il faut okende na classe tant aux na bagage moko soki lelo par exemple au chiki bale ou le kimbala moko za consultant on a osolo bela makambo etali bale ozo continue futi kaka siko lelo papa na ndenga akufi wana elaki négligence ya gouvernement basoanaki ebenza bien te soki ebenza balaki na nini moko ya bien de biso toyoka na histoire atia 9 alaki monima ti lelo moto atikali koleka ete il faut bazwaka soin à chaque fois des fois soki kane eza mbongo ne ye na babillet bokolia yango bozofina yango par rapport ya quoi eza mutu oyo atia 9 biso soki baleki ete ye mutu abandaka ouverture à chaque match ya kane mutu nyonso to ayebi yango mais kote mbongo ne yanda okende toyebi te
quelque part surtout aller na mutema malamu na bambongo ne wana bakoti ndepe kendo fanda na mikili ozala quand même consultant 70 ans ezebele pona so batu munu nde tout le monde mais pas mondele 70 ans ezamuke yango tokopesaka mes condoléances na famille biologique na ye na bakongolais nyonso na bato ya vita eza mpona vita te eza mpona RDC mobimba soki tobi totalaka mpona vita ya parti pris yango eloko na kosenga kaka mbala nsima bato oyo na mokonzi oyo ya sika aye ameka mpe kozwa soin ya motu nyonso tozala egalite eza te balance ezalaka kote moko balance ifo ezala partout na bato nyonso to baosepelisa bato po soki ozalaki na kanda oke par exemple na stade omoni vite abeti aganye kande kiti oke omoni imana beti aganye kande kiti oke kuna théâtre boye basekisi yo mwa moral ezongi oke kuna oke concert obino mutu fo biloko nyonso tu wana ezala bien soki eza bien esala biso mpe bien. Cher mon pote, un mot de la fin. Un mot de la fin vraiment par rapport à la situation pour Matanga Yandaye, étant que joueur, étant que star, étant que coach de Sousou, pour Abi Kalamingité, Abi Kalamingité, Richard Mapote, bon, on est vraiment dans le milieu. Dans les moutous, aussi Baba Siflewana. Donc, un mot de la fin pour Yandaye, na fan yo au bas de Richard Mapote. Donc, mes condoléances à la famille de Yandaye. Nengi frère Onsolo baka donc il y a bisonyoso mokili mobimba pour akufi pona Zaire pona Congo mobimba donc pona ngai bon ndenge na lobika quoi nazobomisa mako malembe na bato bayebi ngai na o bayebi ngai te tant ba ota l'émission ba koyeba que Richard Sogazali nani na mokeka katolobi kala mingi te tolobi quoi awa pene na otolo ba kala mingi te tozo préparer pe ba diplôme la plus sauvé awa pe na poto to sala malembe lokola pe gouvernement pasika pe salami pe boye donc ils offrent les sous ba porte pe to ne pe na mboka tozo ba connaissance oyo tozwa tant on est ko beta na oyo tozwi to que nous transmettre en gros na baleki na biso o bazali wana na mboka quoi. Donc ça qui est très important. Voilà. Merci beaucoup vraiment. Merci to komi na suka ya émission na biso to la musa na solo ya mboka na biso to komi na suka ya émission na peso déjà merci Richard mon pote na peso merci. Na pesimbo te na Paul Sunga kuna na Paris na pesimbo te na Santos Mutubili. Prochainement tu vas voir na émission ceux qui ont l'ignoré na plateau car ils sont l'ignoré en babiso ningi Richard ma pote ya bibiso toza na biso ouais ningi toza wana na pesi mbote na jaokate moyefula mapo moyo la mongi na ngefula vina nga dide kalonda motema ya Janine Wasenga babi mobali oyo maboko sola na mbongo ania saola kala kuta enondo ya kimi ngomilo langala na peso Pichu Ochudi et Michel Ochudi na pese bambote esika zali na peso Pichu Echele dans la famille Echele mobimba na pese ni bambote et non de famille Echele na pese Pichu et Pichu Echele Mara Echele Babi Echele bambote bisika bozali na pese Jeannette Malang bambote ZZ service mikolo yo service na bino ezala wana disponible pour na misala bino bandaku pour la plomberie, pour la peinture, bah misala ezebele ba nettoyage tout ezali au contacter nganga na audio vers ZZ service bo banga na bibliothèque tarif ezala ngo normal là ndinga poto ndinga non reditting motema ya Tatsana Kamani na Liège Kamani tutorial Liège émission na biso o ezala diffuser na radio Malako ya Bwanya radio Malako ya Bwanya radio na bino ya sika ya kitoko maramba bien masolo ya bien o ezabongo coordonné coordinatrice nango la grande prêtresse moi ça maëlle la femme sage maman Espé Guylaine babi Espé Guylaine voilà le bezate ko l'association oya fek foi espérance charité donc bolanda émission oyo na radio Malako ya Bwanya bozala de suite oya za na besoin ya ba publicité ya promotion ya banze bona ba disque autour bima contacter nga na rediriger vers maman Espé Guylaine pour na bablo na bino
na pesi bambote na grande sœur chérie, ma grande sœur chérie Eliane Otudi motema Fernando Zangada kuna maman na ngai na pesi mbote sikazali maman Josabi à mon fils adoré tout latéral babi boti les oya ah Richard Mapota ça tous ont oublié boti les oya moi na ala ta 43 boti les oya moi na bambote bisika bozali bon continuer toujours pour s'abonner na Flairmont HD bon à la décité émission na bino to la musa masolo ya mboka na biso ezo continuer toujours en marche bon moi il est là to yambeli bino Richard Mapota dernièrement awa to te koyambela bino Jospin Gonda kwaza kibongo gardien ya Imani Richard Mapota to yambi pona yete pona marambo ya ndai mais prochainement bomona to expliquer bino qui est Richard Mapota ba exploit nini asala ba biloko nini abeta bomona ramba bomona ramba chidi obosa mo muke Richard Mapota tozongela bino na ye mbala ya sima kaka na kati ya émission na biso ya tola musama solo ya mboka na biso bo continuer